Voilà, merci Nabino Balandi. Nabiso a Tindika pour toujours branché. On a pour nous information à Tindika télévision. Tout le contenu toujours dans le micro baladé. On a biso par rapport à Sonio, opposant na biso comme oyo qui saba militant na bango. Sonio na benande bazo oyo qui saba bango. Eza vraiment mawa mingi. Tozo e bate politique yango bozo c'est la biso to mona ngo kaka boyo bientôt ezoko tellement na profondeur parce que comment ça fait mon tazo mi benga président Eli akoki ko se retirer na élection en 2023. To comprendre ngo te on do so la kana ba imboka. Ba pesa so mo ba point de vue na bango par rapport ya nenge président Eli a se retirer. Et puis arrestation à Franck Dion nenge ba lobi ki aza complice ya Salomon Escadela. Nandenge ba mona kena ba mindu tozo continuer toujours na mikona biso to so la peine papa apesa so mon point de vue na mbote papa. Mbote. Papa boni santé. Moi bien moi malamu. Moi bien moi malamu ndambo ikira. Ah mais mboko yo moni kiri za 3 leur vie ezali kaka divisé par 2. Papa si je na biso tozo tambo nango eza par rapport ya Nenge président Eli Martin Fayulu nenga mi benga ka se retirer pendant l'élection au ya 2023. En plus ba militant na ba sepela ki nango te bazaki mécontent na décision na wana ba tomboka ki makasi. Yo point de vue na par rapport ya bon vraiment regret ya ko sakanate mudu tulukula Fayulu abani politique kala et puis soldat du peuple tiennent Tshisekedi azako benga ye. Mais il y a comme lelo yo alani politique oyo Tshisekedi asalaki na bane wana moni a boycottaki et puis a perdre ki même na niveau élection na ba pasaka na ngote. Il y a alani ka même système wana. On dirait qu'aza complice à lembongo pas ya batu yango wana kosi batu na bene. Puis batu oyo baza ko lana ye. Ba presse penge banani nani batu lokula ya minene wana bazana simane. Ba ko landa système oyo ya sali wana. Mona kase bango soki ya azali suna posa ya kosala chemin na bango te ayebisa bango ke mutu na mutu azwa position moni Moïse Katumbi na bankamitatu balobi no tokolana ete siko ya perdre crédibilité na ye même biso nyonso tokolana ye lisusu te ezali zama wa mingi soki ya se comporter na biloko ndane sali batu mawa mutu lokola Fayulu alembongo ya batu obie ezandenge nini soka alembongo bongo baoyo bamusuzu wana bazana même vie net yete bakozala ndenge nini akautionner bango bamusu bazana posa ba postuler na ba députation na nationale na provinciale siko ba perdre bamusu bakozwa même place à ministre ba perdre alors les amawa soki système aboyazo continent ngo ya chaise vide et payakate point de vue nanga yango wana azonga na position net batu yoso ya lobaki machine à voter tokosala boyana boyeteme basala ki yango mi fala zala kana système wana a continuer jusqu'au bout a se retirer avant vraiment oyo kosala net morne motu lokula ye to regretter vraiment papa bongo par rapport ndenge bayimboka bazolo bake eza nango bajio balimba memela biso po bayokanaki ke ye ndenge bimaki na 2018 tour 2023 eza nango tour ya Moïse Katumbi tandis que lo ezo kende kala mingi eza déjà ligne ya des pères et des mères tobi ke Moïse Katumbi a olekate mais bayimboka bazolo bake eza nango ndenge bayokanaki tour eza Moïse Katumbi. Oh, mais est-ce que d'abord soki bayokanaki motu lokola nete matata mponyo pa koyokana na bango bango baza batu 3 4 5 na ba position na mutu azobuna lutter nango Adolphe Mozito pa koyokana na bango mais il fallait ya continuer à lutter na ndenga lutter kaza na population zo drainer sur simana ma décevoir biso c'est comme ça. Oui papa par rapport à l'arrestation à Franck Dongo kokyo lobani ndenge bakangi Franck Dongo babiki aza complice na Salomon Escadela. Bon na zana point de vue à ko traité na yoki kaka il fallait na lanana no likamango ndenge nini bakangi mais moyen na loba makamo sans que na mirir sirango ezate. Voilà. Donc message ni ko ça ba continuer sa moko bazolanda et surtout na yemoko président Eli Martin Fayulu message ni pendo ko pesa e. Maintenant âge ya Martin Fayulu azana message ya ko joa leçon ko jouer pas ba tout Fayulu aza mutu moko to yebi kaza l'idée. Je rappelle leçon pas non bazwaka. Soka joaka leçon benda linga ya ko koma pembeni na ko tiabi tango élection yo ya ko se retirer. C'est-à-dire qu'à décevoir biso tozana eloko même leçon même à ko analyser c'est pas na bango. Même biso nyoso to comme disperser net tata akufi mama akufi to comme orphelin. Non mon.
Voilà, toujours continuer toujours dans micro. Aujourd'hui, papa Moussoussou, après c'est mon point de vue. Moi, t'es papa. Moi, t'es maman na biso. Bonne santé. Santé madame Nangola Kolois. Papa, comment on a? Comment on a pour le bindanda? Depuis que awa mabele na ye, awa benda mabele ya Martin Fayulu, awa benda soki oye awa meki na ye. Moi pas si bien mais avec si bino Sony n'enga se retirer non to comme permet la élection pas même en novembre elle se retirer bien avant tandis que mi benga président eli. Comment ça fait mon toi mi benga président eli a ko se retirer pour la élection. Ah yanga la maman biso ne se pendant toujours découragé na maloba papa la so Fayulu alobi ndenge la ya ko retirer candidature na présidence parce que le seul espoir congolais au ba yotela mutema ako sala fierté amoka oyo zande papa na so Fayulu madidi. Autant on a décevoir le biso, à tes biso puis à bas biso payer, ouais. Si au total là on voté payer, non. Pour le seul espoir, au total qui monte, mais j'en ai pas parlé de Martin Fayulu m'a dit. Au peuple congolais, non, c'est dans la semaine pour nous soutenir ma présidente de la République pour son biso. Autant on a décevoir le biso, à tes biso la carte balabala, tu sais peut-être au Kende, ouais, tu suis payer, ouais. C'est que ndenge azui décision wana toyebi ke ba imboka nyonso ba sepeli nango te mais action ba militant na ba sala ki ko tomboka que ça des autres pas na yo mona ki on ndenge tant que mona. Bon, c'est normal, le monde est directement pour décevoir banana yo certainement passe dans mon thème parce que on peut subir espoir, on peut subir elika to soutenir yoti na suka. To komi pembeni ya okende na maponami. Poto pour notre mokonzi au décevoir biso. Bon, peuple perdant le droit de se revendiquer par rapport il y a acte non décevoir biso. Pour ça le col a une bonne mabe pas na biso. Pour ça il bon a bon côté mais non c'est le message la dit. C'est qu'on n'engue pas ça que meeting na bango le 25 pendant est-ce qu'il peut OK. Bon à toi pas mal bon to kende to ka to na be no au retrait candidature na raison nini. Vous comprenez? Faut te ba raison ni retrait candidature na. Nous sommes obligés au kende. Il faut te kende te ba pourquoi retrait candidature na pour peuple non c'est ba non raison pas retrait candidature n'est pas le cambo boy. OK. Oyebi Franck Diongo non? Franck Diongo na yebi. Bon par rapport à l'arrestation na ye ndenge balobi ke aza complice ya Salomon Escadela ndenge bakangi balobi ke baza ba complice wana ko kyo lobani mpona mpona yo bon moni na kata politique et moi ma vérité belle oui c'est normal quand on va complicité par rapport pour babattre en français toute la vérité n'est pas bon à dire donc nous c'est ça la coupe te bango exactement mais moi je regrette ceux qui dépendent na ndenge wana parce que Congo c'est notre pays toujours l'été à connaître terrain mboka na biso. Mais comment on a complicité, on a pour qu'on ait toujours Sima. Pour la population Franck Diongo. Il y a besoin de souhaiter que nous, battre la bombe, battre la distraction, battre les machines en disant malade, mon peuple congolais peut se retrouver. Bon. Mon message na suka pa ba membre nyonso ya décidé ba membre nyonso bazalaka sima ya ba opposant ba membre ba imboka nyonso o bazolanda yo pona mambo Martin Fayulu lobi pona mamno sezo le kanamboka na biso moi message ni ko lancer na bango. Bon message de lancer dans ni ba la MD ba la décourager par rapport au leader à lobby ba la toujours humble ba la décourager ba tabe des autres ba tabe mo boulot té pour Congo zamboka na biso. On a souhaité na bango de la kimia basa la mobuté basa be désordre té pour ça la désordre les autres dans bango na biso sima ko be ça ko panza les autres dans bango na biso sima basa la humble tout à ndenge ni mo ko za ko répondre biso na meeting ko za la jour wana. Voilà, merci beaucoup mon amboka. Merci beaucoup. Na mutuna Martin Fayulu faut de la candidat parce que à ça d'effort on a du tumba ou tout ko bunda. Alors, c'est un chaka comme ya candidature parce que bato belé bata toujours na souci na que azwa ministère ya président. Siko soki ya lobi ki ya kopesa candidature que siko bato déjà ba wanoragi wana akocha bango wa souci na yango wana pona biso ba congolais tozana souffrir makasi en tout toza parents mosala malonga peza te peut-être soki azwi ki poste wana et ozala valable pona tozwa misala na kata Congo. Il y a le but à côté du Bayata et à côté de la député, provincial et national, à côté du Bayata. Il y a le but de l'élection à tout le monde à la Mabé pour le carreau et le carreau. On avait dans le vraiment, il y a un souci à Congolais, il y a un souci à Banamboka, et c'est un candidat et vous allez bien. À bientôt, nous allons faire pouvoir et makasi pour agosala musala oyo agosala pour batu bazala envie na ndenge ya kimia na kati ya Congo. Je pense que oui mon amboka Franck Diongo. Biki azaka aujourd'hui ala complice abatu bazobo mboka. Pona yo na ndenge ya Franck Diongo on les a sorti.
façon que oyo bana mboka bazokufa ebele envie que biso tinde toza wana touti mpe na mabele ya epaka na plateau de bateke totiki mabota ekufi en plus nga moko nde naza na perdre 5 personnes na kati ya libota yango wana misala malongo eza te mais susi na biso eza ke yazwa kiposta kiprésent ekozalaka même bien. Merci beaucoup. Mboka esalinga bien te mobundela mboka ezalaki Martin Fayulu kwata libaya biso bakongole to pema ekomi isagi aza na nsima Moïse Katumbi akopostule te ekomi makambo ebele tozo comprendre te oji c'est quoi eza vérité mais elukuta biso posa na biso toza na baregret na information toyokaki biso toza posa ke ya amilakisa ke azali azosala ke abima wana place apostule donc biso posa na biso ezaka yango wana ça te bien ngolo nzambe ka nzala kaka bongo kasi par rapport ya makambo président Eli Martin Fayulu asali ndenge balobi ke bato na ye balobi ya décevoir bango ndenge alobi ase retire nano baélection ya ne oyo. Bon, Martin Fayulu kana mebuya yoke volonté nandi yani moshi mefanda na boîte ameza ba pourquoi amebuya ntango ya bashikaka beme basisa ndive awa lere beme sala kananki bewe bingani comme beme to bande arrivé na mbongo to na Moïse mutu kopesa ni mbongo propagande awa toka Moïse mebuya bon ça va amebuya mpina ki pauvreté nandi bebi ka betu vanda ka betu na mutu afambonga yina kujivandila ka yande mutu afatundu ke étranger ve problème ve atambon ke ya Moïse Katumbi mais amebuya ka yandi yani mosha meza ba pourquoi amebuya ame wisa bon soni ve ba militaire na nganda bokeza ve kike na boîte nganduke na masa ngoloke so insa yende kukwa ve kuna ngenge bange kwele ngolongolo singa kwefo